Mbote lisusu bandeko nanga, bino bandeko oyangai, lelo toza dimanche, le 19 juillet 2020, Masolona député dans 2 jours, tokoye ba sort ya état d'urgence, est-ce que ba lever, est-ce que ba lever parce que c'est prévu pour ces 21, selon Oyo, ministre d'État chargé à communication et médias, Jolino Makelele, à l'Oba qui commence ça va se passer. Mais si ça se fait ainsi, on sera le tout premier pays au monde. Il y a qu'au lever état d'urgence par rapport à la pandémie coronavirus. Et bravo à nous si nous sommes en mesure de faire face à tout ce qui va nous arriver. Masolo na député. Na lingito beta masolo lelo mukolo lisusu ya marche ya comité laïque de coordination pour na Koboya Makambu Kaka ya Ronsard, quelle que soit la réaction du chef de l'État, bango balobi bakotambola parce que balingi bamona une CENI réformée. Cela consacre aussi l'avenir de notre pays. Mais ba o mususu bazalaki balinga bakota na danse, ba décider ko désengager. Masolo na député. Eza makambu ya ba nomination o esalemaki, le débat et s'est déclenché dans Nenga Blagete. Le débat juridique, le débat politique. Boyebi ke bandeko nanga tangu nga nazali kozela. Tina salama akotanga. Ngai nazali kokanisaka ke bokoyoka kaka. Et nommé au grade du général de brigade chargé des opérations. Eliezer Tambwe. Nege woliga za la scandaliser. Après 3 mois, allez, ordonnance est nommé procureur général près la cour de cassation. Eliezer Tambwe, matricule. Masolona député, je dis toujours que sincère félicitations à Oba Vieux à poste. Sincère félicitations à Oba Matisse na grade. Et souka kaka na kobina na fetité. Bayeba que c'est une responsabilité à Mutuna Mutua servir mboka na ye. Batu bako kota des fois ndako banganga. Parce que bazana posa ya bazala nommé. Mais ceux qui ont eu chance wana, il faut qu'on mituna. Bazo nommé yote parce que ezala kaka obakisi c'est venayo. Ajoutez un plus que l'histoire de votre pays retienne quelque chose. Masolo non député. Les autres a dimanche, avant que na sala ba commentaire, na kopé sabino ba information mususu, les deux a mukolo tozwa kaba audio na bino. Tolobaki wana ke otindi audio na yo ya 50 secondes, to ko aligner yango, ba mituna to ko répondre, ba information boko pesa biso. Toko sala moi exercice wana parce que c'est chaque dimanche nde to kanaka Masolona député et Salema ndengwa. Masolo na député tozana opération pesa moninga esengo. Événement ya lelo zanine lobi na isa kibino ndeko moko le couple Robert atindaki $2000 na Londres. Pesa moninga esengo. Mais l'événement, il y a les Zanine. C'est un jeune monsieur. Naebi été. Nanamona été. Naebi Ajina été. Azawapi. Azana Likasi. Atindi $50 ce matin même. Alors, bien de quoi il faut qu'on paie sa moninga sourire. Qu'on paie sa moninga esen. Azana Likasi. Naokatanga. Lobi na pokwa, moko benga kinga je crois na Songololo, si je ne m'abuse pas. Atindi $5 nae. Na Congo central. Pesa moninga esengo. Tika kozala égoïste ya osekaka yo moko. Baninga basekaka te. Bande konangai, je vous propose cette image là. Image wana na sina la kisabino yango. Ezaba image
tolokotaka sur les réseaux sociaux mais bato basala caricature wana barefleshissaka bien. Omoni bandeko mutu na kitunga na ye bango nyonso meme taille bambuma ezali kolokuna moyen mutu akoma pona abuka ezate escalier pe ezate moyen mutu komata ezate mais ba o ba s'organiser ba lobi lokolo eza musika to memana mbote na bandeko tu bakolanda nga na radio Simba toza kuna na Riwara na province ya Ituri na kopesa mbote na bandeko nyonso ya Maniema kwetu akutoke boye shoka ikalungua mupini ikabakia mbote na bandeko tu bakolanda ngai na mwena ditu wanjanja nganda jika wabilongu chidengi chabudiki misanyi kabinda kamankenena mbote bisika bozali bandeko tu bazana lukanga batuishone toza kuna pembeni ya Sakanya toza na province ya Okatanga bozo mbote bisika bozwami bandeko nanga bokola nanga na Malemba Nkulu bao baza kuna na Bukama tunenanga kiluba mwanda wakefuka ma circonstance mengi mwanda buluba ibukata bi ampekaji mbote na babemba tu mwashubu kashani tudifie bwino panono barishani bakalamba bi nebo muri babemba ba Mukongo toko pesa mbote na bandeko nanga bazana Bujala bino bandeko bozana Lisala to pesa bandeko tu bazana Gwado mbote bisika bozwami na kanisi bao bazana Kawele bao bazana Bosobolo toko pesa bino mbote bandeko bazana Kaemba to pesa bandeko bazana Luozi mbote bisika bozwami Kisangani boyo masinga mwambe bandeko bazana Yokoma toko pesa bino mbote bozwa mbote bandeko bazana Wacha bandeko nyonso tu o bazana Bunia bozwa mbote bisika bozwami na kopesa bandeko bazana Kibumba bisika bozwami bozwa mbote bisika bozali na bosani jamais bafuliro nyonso na babembe bozwa mbote bisika bozwami masolo na deputé ya lelo dimanche ermoko to pesa na kabambote ndengwana mampinga makasi na Maroc bandeko oyo bazali na Point Noir bakolanda biso bandeko tu bazali na États-Unis d'Amérique bandeko ya Houston bozwa mbote bisika bozali masolo na deputé pesa moninga sourire eza famille bandeko wana basorganize bamemani na mapeka bango bakobuka bakotondisa kitunga parce que moko na bango aza kuna akobuka akotondisa tala ba oyo wana moko sala lokola zotombola loboko okomona ndenga ko beta ye libaya na loboko. Il y a des gens qui sont comme ça dans la communauté. Alingi mutu atombo amate alingi complémentarité te ye oyo ya distraction détaillée ba congolais ba finga na kaka ba congolais ba swa na kaka entre bango na bango. Le Congo nous appartient et l'histoire retiendra. Les leçons qui ont couffé les lots. Bako komakeyo zalaki nani. Bako pesa référence. Omoni tata wana zalaki koko sela batu makambu wana. Yo yebiete. Tata moko azala. Donc ba référence na yo yango wana. Omoni mama wana yo azalaka kofinga batu. O yebiete mama moko azalaka ko bima na Facebook boy ya kofinga azalaka lokola choko boy. On doit changer l'histoire de ces pays. La politique ne peut jamais marcher sans le social. La politique et le social ont fait la politique pour améliorer le social de son peuple. On va à l'église, tango kola kabatu. Alobito komona pasi na mokilio, na lola toko sepela, c'est-à-dire c'est le bonheur. Mais je me pose la question ya mutu, oyo asambela kame asekisaka moninga te, un égoïste. Ya yevi oko compare te. Yango tata moko azwaki kanda tango na lobi, la Bible prévoit tout. A lobi, ils diront un jour que toteyaka na kombo na yo. Tobiki saka ba maladi na kombo na yo. Réponse na ye kozala, je ne vous ai jamais connu. Na tikala jamais koyeba bino. Covid, période où il y a état d'urgence, et qu'aussi là, attends moi mouké.
muke ya kokanisa bandeko na yo. Merci na église Mangembo ya Londres. Balobaki na ngake basala kasalaka yango ndeko Eliezer, mais tangu bayoki mbela to le kapé na nzela na yo. Je dois vous dire merci. Bandeko tu wana oyo akozwa mwa muke. Esengo na ye wana ezali kokende na oyo akontribuwa kiti. Yango pe na lobaki oza obligé te ya koleka na nzela ya Monsieur Tambo. Leka na nzela mutu mususu. Oyo osepelina. Naye. Men nazolo baka ke bato ebele bateka misère ya batu sanke basunga batu wana. Lelonga itamwe naza fier, naza content parce que depuis to bandaki surtout na bana mike. Okomona ka mwana bobandi na yeboyi. Mwana komi kotelem. Mwana komi nesengo. Obandina oyoboyi. Obandina oyoboyi. Donc vous sentez, et tous ces enfants là, quand ils s'adressent à nous, ils s'adressent lokola bazaliko s'adresser na papa na bango. Ces enfants qui ont manqué de la affection. Tout ça la politique. Hein. Sans l'amour des autres, c'est une politique nulle. Ezakindoki. Ana Kinshasa na ebi bato. Omonika kabandi. Oh, ako tambolaka. Yazolo bela bato. Azolo bela. Oh, population zo souffrir. Azolo bela mutu. Suka lâche mutu wana keko zambongo. Bakundaka mutu na mbongo te. Bakundaka na mbongo mutu na mbongo te. Lobi na zui information moko ya makasi sur Martin Kanga oya uchi kotika biso ke papa wana tango azalaki na hôpital azo souffrir batindi meme mbongo batindi batu ke bakende ko hypothéquer titre pour que azwa $10,000 ba évacuer ye akende ko zwa baswan mbongo emonanité les lois kufito bani ko témoigner non voilà il a été bien. Voilà, il a été un modèle, il a été bande konangai. Et loko babengi kindoki yango wana. Ndeko na ko souffrir. Ndeko na zawana. Vous ne cherchez pas à sauver des vies. Besoin de la batuba kufa. Nde politique bolinga tamwe na sala. C'est quoi cette histoire là? Au moins ni mutu azomona pasi yeyo awa. Besoin de la mutu akufi. Allez, oye wana. Bon, il a été bon, il a été excellent, mais quand il était vivant, bondima qui est? Bosunga qui est? C'est la version que j'ai eue sur Martin Kanda. Eza yango. Eza kindoki. Une grande personnalité. Lokola Martin Kanda. Akufa likolo ya $10,000 ya kuevacuer. 10,000. Ni ministère délégué na ba personne avec handicap ba yeba ki angote. Ni affaires sociales, ni batutu oyo bayeba Martin Kanda. Donc Martin Kanda akufa, donc akufi pona 10 manque ya $10,000. Si la version, j'utilise le conditionnel. Si la version qui m'a été transmise est vraie. Ya kende ko Eliezer, nengo zomona wana bakoma ki koluka même ba titre. Ba kende ko hypothéquer ata certificat d'enregistrement ya lupangu na yemoko pona bazwa $10,000 ya kuevacuer. Mais comment on a ba gerbe de fleurs, na ba lunette ndenge ko latam, nkolo ebembe ko bi. Mais muto aki. Tozana mboka oya ke on abandonne les gens pour venir honorer bango ceux qui muto akufi, bobandi ko sala ba éloge. Bana izipa. Na ko senga bino eloko moko. Soti version oyo. Tozu ya ke Martin Kanda akufi pona kozanga mbongo $10,000 ya kuevacuer ye yango mutu esali ke ekomati na liwa. Ba cérémonie ba honneur o ba koluka ko organiser pona ye nazomona tina nangote soki bosali cérémonie bosali ba honneur yende seconde asali ni nazongi nazotuna na bana izipati. Mama moko abengaki ngai alobi natanga na izipa. Je connais ce papa là, il venait. C'est un bon. Mais même tangu bana izipa ba o tout basilisa na izipa, ba o batanga na izipa, ba koyoka version oyo. Soki ezaya solo, ya ke Martin Kanda
akufi po azangi 10 000 dollars ya kuévacuer ye azangi possibilité 10 000 dollars vanité de vanité ya kuévacuer ye akende libanda ba traiter ye mutu akufi après boye wana na ba cravate na ba lunette bolati wana vous faites le témoignage ngana ebité ngana ebité bana ici pas ceux qui basent la kabana mushetu mukolo moko bana ici pas ceux qui basent la ta mura ya IEC bana ici pas basent la kata bana campus bana unikine mukolo moko akolela te bana istawo babimakana na tournevis tala moulai mbala libosera mona tournevis il y a 2 mètres ce n'est pas possible bande konanga nous devons décourager certains comportements muto za maladi boyebaki ke Martin Kanda za maladi to boyebaki te na sima nango le boke ko vanda wana bo bandiko sala ba discours vous commencez à témoigner et on vous laisse comme ça non mais mukolo mokoti azolo bani nazolo beloko te ngana lobi eloko te na lobi kaka mutu azana bomoi bolingi ko sauver bomoi na yete ale bozeli mutu akufa boya na ba gerbe de fleurs botelemi wana ale bolati lunette o mutu ya zalaki malamu bobani ko pesa ba témoignage quand Martin Kanda manquait 10 000 dollars pour la évacuation na ye bino bozalaki wapi il fallait intervenir pour sauver des vies. Voilà pourquoi ngana zoloba le personne avec handicap na moni mutu moko zoloba batikala jamais allez batikala jamais ko bom na lobi tala mushoro ndenge salaka batu tala mushoro ndenge salaka batu combien de fois batu bazali ko déplorer la façon dont personne avec handicap peut bazali discriminer na mboka oyo on a vu les acteurs politiques awa na Kinshasa awa mutu azo finga batu longa kuna ozamwela longa kuna ozamwela awa na Kinshasa et c'est papa qui a témoigné hier ngande mutu na keko yebisa yeke kende ko témoigner il a dit comment il a été enlevé baninga na yeba mona na te les personnes avec handicap na mboka na biso ebele bakola na donc baza ba combattant de mutu akoli ce sont les gens enregistrés dans la société olingi naloba na yoni naloba kete ainsi de suite ezalo kuta. Combien de personnes qui s'arrêtent ne font que pour na koyoka les personnes avec handicap? Et en plus, ndengo zomona bangwana. Babota kabana, tangu bazobota bana, mutu mukolo akocha eze mindako yeba ki handicap akimiri. Bana mike oyo, qui pouvait leur donner le sourire? Naloba ki nabino, moi no Samuel. Akokaki ko bongata, l'enfant était perdu. Le lomo na wana zotambol. Ce n'est pas quelque chose de bien. On pouvait laisser ces enfants-là. Même pour un mbongo muke oyake, tokoti ko intervenir. Mbongo bakundagana nani nambo. Parce que 100 francs na yo esungi mwana wana telemi. 100 francs na yo mwana oyo vindenge nini akolata prothèse. 100 francs na yo mwana wana makolo bebaki azana mwana muke akobonga na ye à se prendre en charge. Te yo ozoboma mongo yo prêtre ba wana bazakuna te yo supportaka ba personne avec handicap te o supportaka ba orphelin te bana mike oyo bakufela baboti bangonde basenga ke baboti na bango bakufa avant bamusu bazo sundola bango bazwi ba ke babwaki na balabala sans connaître l'avenir bolingi ko supporter te na elsa kibino bana na biso ya nous vous aimons lobi bakendaki bakeko tala bandeko na bango balbinos Bangoan. Basepeli si mutu. Ça coûte quoi? Yona ba milliona yo vanda kana yo zawana donc ozakuna te. So ki balo yalonga kuna kolabo yali mususu alobi nanga Eliezer yo komi ko luka bandika pe ba voter yo. Nalobi o makambo. Na bite moko. Bana mike. Ouais, nous vous aimons. Je vous ai donné leur numéro. Ces enfants là bazo sala moins effort. Kolisa kata bana na yo na mutema bomoto te. Talesen. Bana wana ba yo ki pona moi assistance wa. Mais si on avait la possibilité de faire plus.
Merci. Parce que il y a des lots, il y a des motos à Sepeli, à Sabisabiso, dans Bandeko, il y a l'association Longousémon. C'est-à-dire, Bandeko Balingi Biso, Bisupe Tolingi Bango. J'ai sauvé Basali, Peshibiso, Fondation Pauline Abilon, surtout, Centre Royo, Felina, Yabanundo, Peshibiso, Biloko Kolia, Bilamba Yakolata, Tosepeli, Bandeko, Baiji, Bakato, Tozope Sabako, merci. Ça ne pas de la Bango, à soutenir Bango, la Messala, nous sommes à Sala, Mokolo Soussou, Bakanisa, on a Centre Royo. Il y a le Soussou Baya sur la Bisso, parce que nous sommes les Amakas, Maman Abisso, fondatrice de la Fondation Pauline Abilon, il faut pas tout Soussou Baya pour soutenir la Macaronie sur les autres à Zosa. Parce que la Fondation Pauline Abilon est surtout là, on a déjà ça un peu partout. N'a pas province sur le sous le côté à peu près 14 provinces. Mais nous allons aux Amakas, il faut battre Baya pour soutenir aux autres ça, Bande Konabiso, Basina Bamibali, il y a association, il y a Nouveau-Zémon, aux autres ça Bango, ici, la geste au Basai. Je tiens à remercier la Fondation Nouveau-Zémon pour nous faire la nourriture qui nous a apporté et tous ces cadeaux qui nous ont apporté, je tiens à les remercier. Et je dis aussi, je passe un message aussi à les autres qui nous suivent, qui viennent aussi nous soutenir, la Fondation Pauline Abilon, comme les autres ont fait. Parce que même David a dit que le mec qui donne, c'est le mec qui reçoit. Quand ils ont donné aussi comme ça, c'est Dieu qui va les remettre, ce n'est pas nous. Mais Dieu va les faire à travers toujours des hommes, des humains, des êtres humains. Donc les autres aussi prennent exemple pour nous aider aussi, nous soutenir aussi, ensemble avec Maman Pauline Moussaou. Dieu va leur bénir aussi. Je vous remercie.
Cette semaine qui commence, to kende kota la paix orphelinat mususu. Toko yebi sabino. Bisika toko zala. Mutu soki azana lisungi atindi. Soki olingi ko sekisa moninga même soki oyina nzela monsieur Tambote, ce n'est pas une obligation. Batu baza ebele na Congo. Na Kinshasa pe na diaspora. Oko pona mutu ya shwana yo. C'est ça notre avantage. Mais ceux qui vous ont posé d'informations, l'anda biso nande ko Eliezer toko koma page Facebook na biso sa masolo na dépité. Nenge boko mona ngwana. Cliquez kaka au like, au kobana ko lana d'informations, ceux qui peut-être Isaiah Sika, c'est une possibilité aussi de communier. Bon mais là ko silikate, de la kaka nazo ba audio na bi. On commence par le tout premier message. Bonjour Ndeko Eliezer. Ceux qui osent vraiment un souci à Mboka, Yebisa Mokonzi, président de la République, pour réussir na makamunaye, azo fonctionnaire nyonso abandaka kakopesa biloko ya kolia eloko ezobo mabiso ration makambu ya mbongo ata babakisi ekosimba te asala aluka chaque société balier saba fonctionnaire okomona makelele kosila. Merci papa na habité ceux qui ozolanda message nanga et les cas vraiment et l'équipe vraiment. Merci beaucoup. On va prendre les appels. Tozaba audio. Les tout premiers audio est à Nani. Bonjour Ndeko Eliezer, moi na Kolo Lupango. Bonjour. Ah Ndeko Eliezer, nzamba pambola yo vraiment na musala ozo salela mboka. Merci. Musala munene. Tika ba bazoboya yo baboya yo meko décourager te. Yo sala kaka oyo ozo sala. Ndeko Eliezer, tango lobaka ke biso to yebi makambo ya poison te, biso to yebi makambo ya poison te, bato mingi batiaka te. Est-ce que sala remarque banda ndeko moko oyo aza susu na présidence te awa? Est-ce que ozomona susu corona ezoboma bato na présidence? Est-ce que ozomona susu na présidence bato bazokufa bazolanda na lisusu? Ah vraiment nayebi te message oyo opesaka biso oyo oyebisaka biso bato mosusu bayokaka ngo na se ya kwiti to bazalaka bato normal boye nde balandaka yo. Vraiment Ndeko Eliezer kodécourage te, nzamba pambola yo vraiment na ndenge ofungolaka biso miso. Merci beaucoup Ndeko Nangai. Tozwa Ndeko Msusu masolo na député Tolobaki lelo e amukolo mwabino ya kozwa ba message nenge Tolobaka. Sorry, tokozwa nde bapel en direct te, tokozwa nde ba audio nenge toyokanaki. Tozwa Ndeko Msusu. Moi Ngolo Lupango, bonjour, c'est Ndeko Tambwe. Oui. Mais si quoi une des périodes ya kosala pona Ndeko na biso yo présentaki ke muntu ya seni oyo atangisaka ba malonda ba nanga ba malumalu wana tolingi siko ye aleka na page azo seni Ndeko sampo oyo lobaka wana. Merci. Merci beaucoup papa Nangai. Balobi ngonga ekomi ya Paul Sapu lokola ba débarquer déjà malonda. Paul Sapu a koti kozwa parce qu'il a l'expertise, il a la personnalité, il a le carnet d'adresse. Paul Sapu azana nyonso tozwa Ndeko Msusu. Bonjour papa Eliezer. Bonjour. Vraiment la équipe n'a pas trop pressé pendant que le signalé. Aux hommes on a photo on a tindé la garde du corps on a azali ancien garde du corps proche de Joseph Kabila. Yene la mona que souvent azaka toujours quand pembeni ya Fachi. Na épité ceux qui za la kanine vraiment papa o meka pe ko signaler président Fachi a meka ko longo la garde du corps on a azadulte ya ko za la proche na ye. Peut-être information on so c'est la mona qui na kati vraiment papa pardon vraiment au cinéma. Merci beaucoup Ndeko Nangai. Na secteur militaire, il faut boye ba ndenge nini ya kozala. Omoni ba militaire wana. UDPS atikala jamais kosa la rébellion. Félix akokaki jamais koyana ba militaire. Ce sont les mêmes militaires. Le problème est des changements. Même les lots qui Félix Alongwe, Mutu Mususu akoya kaka, ça sera la même chose. Kaka ba militaire wana. Tala même ba magistrat. Ce ne sont pas les combattants ya UDPS. Donc na kati ya batu nyonso wana bomona ka batu amabe batu amalamu pe bazalaka. C'est important. De comment watinda audio ya 11 minutes. Papa Nangai. Est-ce que vraiment tokozwa audio ya 11 minutes c'est impossible. Même ko lanangonga moko na kozala na tante ya kutikala en train de suivre pendant 11 minutes.
Bon dimanche partout où vous trouvez, que la grâce de Dieu soit sur chacun de vous et vive la grâce en dépit des dominations et les autorités. Merci beaucoup. Les a dimanche, un message à bénédiction. Merci. Bonjour honorable, c'est Georges à partir de l'Inde, précisément à Bangalore. Nous les étudiants congolais vivant ici sommes en train de traverser un sérieux problème concernant le renouvellement de nos passeports. Nos passeports ont déjà expiré et l'immigration nous fait payer des amendes ici. Alors nous avons besoin de votre aide pour que l'ambassade du Congo en Inde reprenne aussi ses activités de renouvellement des passeports pour que nous n'ayons pas de problème avec l'immigration indienne. Ok, Negonanga na komeka kokota en contact na ambassade ya Inde et ya RDC na Inde tokoka koyeba de quoi il s'agit. Bonjour monsieur le député, hier dans votre émission vous avez dit qu'il y a 3 officiers militaires qui auraient refusé de venir à Kinshasa où se tenait la réunion convoquée par le président de la République. Vous pouvez nous dire les noms de ces officiers et de quelle province devraient-ils venir? Merci. J'aime vous appeler le représentant des villageois car je suis moi-même villageois. Nous avons presque le même parcours de vie. À très bientôt. J'ai omis de signer le message. Je suis monsieur Bitete Florimont. Merci monsieur Bitete. Moyena tanga ezate mende na lobaki wana ezayango ezana bande komoko. Gana Bitete tozande komususu. Oui, bonjour de collègues, mon accord Pango. Bonjour. Za mon aboka manevro na Uvira. Oui. Abari appel. Le lot dimanche jour ozoka appel. Là ngaka par rapport na ba nomination oyo ngaka na selon mon opinion, selon ngai. Na ngana tuna. Est-ce que na Congo ba généraux bazangi ba généraux baza bien formés. Koleka ata kutuba masunzo wana o ba okipa ba fonction. Ba pesa chance ya kopesa ta bato mususu ba généraux mususu batanga na bakambi na basala ba info. Baza ba intelligent mais bazala ka dispo ba pesa bango ba okipa ba fonction minene te kaka masuzu azonga ngana zolo bela kaka pour masuzu po masuzu okipa lemba ba généraux mususu bazala ka te. C'est un peu ça. Merci de respecter 50 secondes. Merci beaucoup Manevro. Dans le domaine militaire déjà compliqué, balobi les paniers sur qui encore. Ceux qui ont talibien, au commun a que le général John Numbi. A où tu peux kolongwat. Azalaki ou anazaki ko occupé ba fonction à un moment donné. A où tu peux kolongwa. A où tu peux kolongwa. Donc donc bato bazo kene malembe ezaki tunga te. Je pense que l'organisation, moi je ne suis pas militaire, mais c'est un secteur trop sensible. Fati a nommé un mort, Mwambaka Bangé Anthony, président du tribunal de grande instance de Boma, nommé conseiller à la cour d'appel. Il est mort il y a 2 semaines. Son corps est sorti de la morgue aujourd'hui et arrivé à Kinshasa. Ah bon? Bon, moi je vais vérifier, papa, dans une information où tu as habité, si c'est vrai. Tokozongi la kabino tokoyib sabino ke bon makamwana baloba ke za solo tous bande ko mususu. Oui, bonjour de Kunanga Isa de Kunanga office à partir de France. Merci mingi pour na makambosa pour na personne vivant avec handicap. Vous avez vraiment pas yo. Alors pour notre dossier à Sanko, la sécurité du gouverneur a démissionné. Alors nous avons compris bande Kunanga bisoté et le connaît vraiment ici la kate. Bourenya qui pendant 18 ans, na mona bato barenya neti batetela te na iba kabila. Botikala kutunga to hôpital na mboka na binote. Même centimètre ya buto botikala kusala te. Ti lelo basi au 21e siècle babutaka na baitoko. Na bamboka na bino na baloji o bolobiki koza ba mikonzi. Mais botika bato mususu bambika ko gérer pour ba mema Sanko. Alors on a aussi rabana Sanko ba telema, ba mambo telema. Merci. Fils, yo oye kosuki sakara kitetela. Oye bio babenyi anyanya wanyanya. Donc maboko pa anyanya wanyanya. Batetele beleza ningwa. Babenga kinga balobi la cour n'a pas sommé de komoko ya l'ingénieur qui m'a appelé ingénieur Juju qui m'a appelé que Ndeko Lézère tout ça nani awa. Il n'a pas été sommé.
tokoze la baye la biso topé sabino version qu'est-ce qui se passe par rapport na gouverneur Mukumadi. Lobela biso nzela ya Kimwenza internat université agroalimentaire basuka na kindele batu ya Kimwenza bazo souffrir Thomas Lua Kande azwa mbongo mususu nzela ya Bel Air pona okoma Kimwenza ba Egyptien babuka ekomi kosala ba érosion basala yango te bolobela biso tosala boni papa. Merci beaucoup makambu ya nzela wana Kimwenza tokoyeba bon. Qu'est-ce qui se passe? Je sais que le ministre Thomas Louaka se plaignait un jour que ezana ba misala moko e banda basuka na nzela. Au lieu de continuer si là, ça risque de tout emporter. Je ne sais pas, on va essayer de vérifier. Parce que ça sert à quoi Yakoba Nanzela Koti Kango et Yakobu Kana. Donc vous aurez perdu doublement. Tous en dégomsus. Bonjour, moi Nakolo Lupango. Bonjour. Masolo na député. Bon, ezanga yi papa dona na commune Kinshasa. Alingina tuna na question nga ezanga moyi. Dossier ya ministre John Tumba pano poko les andengini po tomoni akomi oyamba batu na bivo na ye dossier na yo eleka ndengini ya mibale toyoko ke doli bakamu depuis akendaka na ngaliema azonga susu na prison te akomi kovanda na maternité kuna na ngaliema esike eza solo to eza ya lokuta mwana na lingi na vérifier information wana pe félicitations pour nous salam ala mozali ko sala ya ko aider ba ndeko na biso ba handicapé vraiment zamba pambola merci. Merci beaucoup ndeko nanga bongo doli makamba ke vanda na binope na maternité ya boti hein bozaka pe makamba oui santé zaki ko tungisa ye mwa muke mais il est là na kati ya hôpital mais na état d'arrestation. C'est que je sais que azape na kati appel pour na dossier na ye ningi zalidi mutuna ya liboso tuna na John Tumba basenga ki biso en tant que député ya ki autorisé poursuite. L'Assemblée nationale a autorisé les poursuites, mais il faut qu'on yeba à quelle période la mise en accusation intervenait. La mise en accusation il y a que intervenir ceux qui ba fait sont établis batindi en un tribunal. Donc les parquets à Sengaki autorisation de poursuite batala ceux qui zanengenin. Je sais ba information tous anango à notre possession zaki azakuna et puis a commis kanda na batu nyonso izaka travailleur moko moni soki mutu peut-être azali ko se reprocher ne loko yo zotala côté mususu ya moni lokola ozotala ye. Donc na yoki ke kuna ce qui est lié problème, suspension et comme une je ne sais pas la procédure, mais sinon, à ce que je sache, il y a un débat autour de ça. Pour les autres, selon la Constitution, il fallait qu'ils démissionnent tout de suite. Pour Nabamoussou, il fallait qu'ils soient suspendus momentanément en attendant l'aboutissement des enquêtes. C'est un peu ça. Association des mamans veuves Avenir qui quitte du 59 quartier Condé. Bon, on a comprendre et un message adresse Batindi Lingana habité. Saline de Guélésé, je suis étudiant en Inde, je viens auprès de vous demander un service, s'il vous plaît. J'ai un problème de passeport, l'ambassade. Oui, problème il y a passeport, oh, tu outil correspondre yango. Donc, il y a un problème, il y a quand même sérieux. Moi, na kolo lopango yonde makambu awa tolandaka info ya sur kaka epai na yo kobosa na bisote atambote ya pamba ekozala malamu boza wapi bozana ba Congolais à Indonésie. OK, mbote bisika bozwami ndeko na ngai président eza Roger bozana ville ya Jakarta na ville ya Jakarta na ya Bogor bino pe bo invita kanga na kape Jakarta ngoti ezaka na pesa ka bino mbote ata invitation ezalaka te pesa pe moninga sourire te bozaka boindeni. Bonjour honorable, je suis Al-Bumbassi. Ça fait longtemps que je vous suis. Il n'y a pas moyen de créer même une fondation ici ou soit une émission qui commencera à passer pour aider et éveiller la conscience de nos frères.
Moi, c'est Alexis Bakoulou. Si vous pouvez faire la même chose ici pour redonner encore le sourire et le courage à mon prochain. Merci beaucoup, mon frère. Je sais que j'ai plusieurs invitations qu'on a dans le Lubumbashi, Katanga et tout. Minta kwa pale. Mais hii masiku njo bananyambia sa kipwa kisha kupita, njo kuna mkoyo na kikanda hapa, si njo hatari. Et puis mimi naanza kuongopa na hii mambo ya insecurity hii. Basi bantu beko na bakata mashikio hatawe mwenyewe. Ndio kwangu. Njo nitakuwa pale. Bon, kama unatulizana nitakuya. Merci. Tozo ndeko msusu. Bonjour, bonjour. De quoi dire? Si je ne me trompe pas, je ne sais pas si c'est bien vous. C'est bien moi? Moi, c'est M. Papi Mokekabamba. Oui, M. Papi. Capitaine en Afrique du Sud. Oui. Je voulais être en communication avec vous. Si vous me permettrez de causer avec vous, ça me fera bien. Merci. Il n'y a pas de problème, il faut m'appeler. Il faut m'appeler. Puis, yo wango, papa. Ozolo va français, na fieri anglais. Bino va te boyer bak anglais. Bon, mon la gabiso, hein. Hein? Et puis, tikala ika mke, olo balanga, thank you. I'm waiting for your call. Oh, yoga. Bonjour, moi c'est Maman Nicole. Nous vous suivons tous les jours et vous remercions pour tout ce que vous faites pour les dominés, surtout sur les enfants. Que le Seigneur nous comble de ses bienfaits. J'ai besoin de votre identité complète. Merci beaucoup, Maman Nicole. Merci beaucoup. Nakokomelayo, identité à collaborateur Nangai. Comme ça, ils ont la malam parce que Ngai nakendaka ba agence T. Nakendaka ba agence T. Donc, tous ont des comme sous. Bon, une de les naza congolais naza na vraiment na posa to solo la. Merci vraiment. Oui, papa Nangai, ben Nangai chombo te to solo la. Et za ndengwana. Oui. Et za ndengwana. Tous ont des comme sous. Eh, oh, est-ce que, oh, 6 minutes. Nakozwaka 1 minute na siso. Bonjour, Ndeko Eliezer. Bonjour, maman. Papa ozandengeni. Toza bien? Zaba pambla yo papa pona biloko nyonso ozosala. Merci, maman. Yo oyebi. Oyebi kozo bénédiction epai ya Nzambe oyebi. Merci. Nyonso wana ozosala eza bénédiction na yo. Ozoyebisa bango bazomona yo lokola ozosakana lokola ozosala mpe omitanisa epai ya bato me eza Nzambe eza nani bénédiction eza bénédiction papa wana natindeli yo eza nde pasteur moko na Nigeria kombo na Etibi Joshua nde alakisaki bapasteur ebele ndenge ya kosala ndenge ya kosalisa ndenge ya kosala tala bato wana bazokenda baza bato ya eglise na ye te bazokenda mpo alobi il faut lelo nalia na bahandikape nde bahandikape ya Nigeria mobimba papa baye nakanisaki soki abomaki nani ngombe nani ngombe mobimba po alani ya bato wana me bapasteur na biso bazosala nini. Merci beaucoup, maman. Ezandengwana biso tozoloba ke mutu na mutu asala parnaye et Dieu va, le Seigneur va assister chacun de nous. Mutuna mutu azana ndenge na. Bonsoir papa. Bozo lobanini. Oui voilà. Pour la affaire Oyo, RDC ont moins 17 taxes à payer pour dédouaner un véhicule importé. Les consommateurs congolais doivent payer au moins 17 taxes pour dédouaner un véhicule importé en provenance de l'Asie ou de l'Europe. Le président de l'Union nationale, s'il vous plaît, le président de l'Union nationale des déclarants, Antoine Julien Toula, l'a dénoncé lundi 5 août sur la radio Capi. Pour lui, certains services doivent être supprimés
notamment l'Office congolais de contrôle, OCC, les fonds pour les promotions de l'investissement, FPI, l'Office de gestion et de fret maritime, OGFREM, et l'IFES. Oui, voilà. Là, je ne sais pas, Ozolobela déjà le 5 août, je ne sais pas ce qui... s'il vous plaît. Tous en dégomsous. Ouais, bonsoir. Bonsoir. Bon, Nalandi, concernant la formation en Mboka. Bon, moi, penza remarque dans les amis, na les formations n'ont pas ça la biso le bas, qui n'ont pas ça information ya bien. Nous sommes députés, nous avons des formations ya bien. Mais quelque part, tika na ba sentiment pour na côté ya Tshisekedi. Yo moko tala ba nomination ni sala. Monique non ils ont ba continuité. Ozo kwa kolimbola yango bien te. Côté handicapé vraiment musala na yo tambula malamu. Mais zalana lokola ba journaliste bazalaka na sentiment te. Tika penza sentiment. Et l'autre tozomona ya mabende ya mwana sentiment elekibino. Bozo kwa ko expliquer kolobela makambo oyo président zosala te. Imaginez eloko babengi coalition na bango. Oyoki nenga répondre à partir de Brazzaville. Au limboli biso yango te obombi. Donc tozotala bino tozoyoka bino. Pona biso eza mama pona bino bato tozokolanda. Ona ngana suki wana. Lobela makambo Tshisekedi alobi na Brazzaville ndeko Eliezer okati outi na te Congo likolo kolobela makambo ya bazayiba ozongisi yango combien de fois maloba bazayiba nazotika yo silisa comme ça ndena répondre yo zopatero za muta ba sentiment osala bemission ozomona ke ozosala bemission malamu mais ozobebisa bemission na yo papa tala na okei na makambo ya bazayiba mais tala o Tshisekedi alobi concernant coalition okoki ko développer yango te concernant nomination okoki ko développer yango te comme que Tshisekedi a nommé omoni yango malamu mais obosani ke basoda wana bazali sous sanction mais pour nous développer yango okoki te eza mawandeko Eliezer zonga ndenge ozalaka ozobebisa émission sans le savoir. Merci. Voilà. Nalingani na tika yo oloba o se défoulé pona na yebisa yo que je suis un démocrate. Papa nangai, yo ne olinyo ko tsanga na sentiment. Je ne suis pas militaire. Olingi basala nini parce que pour le moment les bazui ba soda nyonso ba tsango na garage. Ozoye ba conséquences nango. Makambo à Brazzaville, qu'est-ce qu'il y a eu d'important, de plus grave? Olinga qui to développé to lobanine. Alors bien on a posé à kokata coalition T. Il a dit je mis l'élément. L'essentiel est de regarder d'abord les intérêts du pays et je crois que les uns et les autres sont conscients de cette prise en compte des intérêts du pays, j'entends, et donc nous allons finir par trouver des solutions. Ce que je peux vous assurer en tout cas, c'est que nous n'allons pas vers une rupture de la coalition, ça c'est certain. Mais évidemment, d'ailleurs en ce moment, il y a des délégués des deux camps qui se voient, qui discutent pour essayer de déblayer le chemin et de voir de nouveau les conditions de pouvoir regarder dans la même direction. Mais ça ne doit pas vous déranger cela parce que c'est tout à fait inhérent à une jeune démocratie, à une première expérience politique. C'est la première fois, je vous le dis, que nous vivons une telle situation dans ce pays-là. Donc ça ne pouvait pas se passer parfaitement. Même dans les vieilles démocraties, les coalitions ont toujours posé des problèmes. Donc ça ne doit pas choquer. J'ai mis l'élément.
Yo il fallait que les lots exam colonabino ou intervenant. Il fallait que on pèse abisso. Si quoi, ok. Bon, selon yo, voici la version, ainsi de suite. Bah, tu vas analyser, bah, yo, kaziko, ya yo, likanis. Ngana mtu aba sentimate. Hein, papa nanga. Ngana mtu aba sentimate. Et loko, oyo zo salisa yonde, olingo me mangai na nzelanga na kokotate. Les domaines militaires, c'est un domaine très sensible. On a kolo ba jamais, ba généraux ndenge bazawana. Ngana habité nani asala kanini. Ngana zakunati. Na ibi wa makambwana te. Quand on fait la mise en place, ba yebisio ke ngana kenaka kuna na keko participer. Je vois les nominations, je vois les gens qu'on a nommés, c'est tout. Je m'arrête là, je dis chacun doit s'assumer, doit faire ce qu'il fait. Mais tant que yo zolinga, olinga yisko Félix Azaki na ba généraux mususu auta na bango wapi. Parce que lui, de personne n'a jamais fait la rébellion. Ce sont les mêmes militaires, ce sont les mêmes magistrats qu'il a trouvé de Bango, Azali Kotia Bango en place. Lelo, nous parlons de la justice. Ayaki, Ezana magistrat Moko Kotangelangai Moutou Ayu de PES. Et d'ailleurs, je pensais peut-être que Okolobela Makambo à Brazzaville, na version ya ba Makambo sous le babité. Nous avons innocent oui. Hein, papa? Kosala ba remarque na batu eza bien to linga kayango mais trop d'émotion de pesa kapenza bien te. Pesa baninga sourire o ya yanga nkolo azala na yo ngana zande kona yo nazalaka mingi na Patrick Kadiata. Normalement je vis à Bruxelles avec ma petite famille. Mais présentement, je suis souvent là à Kinshasa. Merci beaucoup. Nabandi tolingi tosukisa ba audio tozwande komsusu. Moi nakolo lopamo. Bonsoir. Nazalaka moi question moko ya muke. Ya muke kaka. Yo soki pe okoki répondre ngai. Tuna na yo. Sur la voie des ondes. Oui oui. Dossier, il y a colonel. Mawaya trop, hein. Dossier, oh, il y a colonel, oh, il y a Vandi, Namakala, ça fait 20 ans. Mais Mawaya trop. Mawaya trop. Dossier wana Evanda, dossier Adwaya Mose et Lala. Jusqu'à présent, Toyebi suite na ngote. Est-ce que colonel Akoko Zoua mesure de grâce étant qu'un vrai Congolais? Moi Namboka. Vous voyez bien. Quel colonel dont que je parle? Est-ce que vous avez mesure de grâce na innocence mais ce sont des banamboka bakoko gouverner bakoko sala misala pour la République démocratique du Congo na armée, ce sont des hein. Moi nakolo pam pesanga nano yana. Merci. Yo d'abord buté là d'ailleurs de ce qui siga ledo problème aux olobeleza ya colonel Edi Kapen. Je pense que yo qui déjà ba tractation et makambo ndengo ane kindaka colonel Edi Kapen nazaya ki na eta ngotozaki na prison et atuna kangaka mutuna moko alobi ndekweleza ngasko procès nanga ezalaka nini. Tango bazolo bela ba procès politique balobela kangate. Tango bazolo bela ya batu mususu balobela kangate. Je pense que ils sont sur piste mongo ya trouver une solution par rapport à dossier naé. Ils ont kene malembe c'est un secteur quand ndenge na uti ko répondre ne comme mususu ya uti ko tomoga aw. Secteur militaire ils a un secteur trop sensible. Ils a na ba subtilité nango oyo ils a pe na ba ndenge batu bazwela kayango. Je pense que on sera content nous tous. Il y a qu'au revoir le colonel Edi Kapen Liban. Voilà. Nabandi
tosukisi wana pona lelo masolo na député esengaki tosala mwa échange wana na bamosusu bazotomboka bamosusu bazosilika basilikaka te balobaka nde soki oza na problème ekomoni ke ndeko na yo azali koloba ngo malamu te olobi yango calmement te olobi yango calmement posa na biso eza to se compléter oyo ayebi muke abakiseli moninga oyo abatake nde eza malamu te lobake ndeko elezer par exemple ndeko oyo abengi makambo ya Brazzaville olobi ke ndeko elezer makambo ya Brazzaville omoni te ke place wana Félix alobi mabe boye na boye opesi opinion na yo eza malamu oleyake botilongo kuna basentiment ainsi de suite papa na ngai problème à sentiment même place au vandi wana ozana ya yo sentiment ozana ngo le problème n'est pas celui-là le problème c'est d'être objectif c'est d'être objectif mais est-ce qu'on nena linga converser na ba sentiment ya mutu azo tout kapona lokuta te un agitateur te j'ai mis le passage à Félix Tshisekedi na Brazzaville na tiango 2 fois. Il y a F Bazaïba na tiango 3 fois. C'est quoi, quelle est la différence? Mais pourquoi comparer? Mais si vous avez une idée et que nga na zana ngote, ceux qui oza soda, oyebi domaine militaire, olobi na nga ke tala ndenge ba nomé ba saliboy, il fallait que batia mutuboy, batia mutuboy. C'est ça. Moi je ne suis pas militaire, je connais pas comment ça fonctionne. Et c'est pas moi Tambwe qui nomme. C'est que j'ai dit que quand on a permité, parce que tozaki kokende FCC bazo sala batu banko, lokola bazaki na batu na bango na appareil judiciaire, batu misusu ainsi de suite qui était trop redevable vis-à-vis na bango. Mais on a permité. Olingisi wana lobani. Maintenant on va permiter. Les lots débat ezani. Gilbert, pourquoi contre Saint à Gilbert? Pourquoi Basali Boy? On pouvait faire ceci. Ozoye ba même pas degré attention aux ezaliawa par rapport à la nomination. Ozoye ba insomnité tangu yozo mona lokola eloko ezate. Ezana ba o ba lalité. Loba peut-être que yoza lanko connivence na ba o ba lalité, mais là d'accord. Masolo na député na ligne na sukisa. Pona lelo. Ezamukolo. Te solo laka. Nazo sukisa pona kopesa bino mwa version muke ya comité laïque de coordination.
réforme ya seni omoni marche oyo eutai koleka tosengaki kosala malonda alongwa mokonzi ya mboka ayoki yango aboyi kosigne yango mpona biso toye lisusu lelo tosengi seni bareforme barevoir seni tozala besoin barevoir seni eza kaka mutu te po revoir mutuka yango tobimi lelo toye kokase te biso baveni ici kokase pour faire quoi non nous sommes venus faire une marche pacifique garantie dans notre constitution ça c'est notre pays. Ça c'est notre pays. Mais regardez, les résultats de l'élection et les cas. Et moi ça dit que les lotos comme on a dit pas cher. Et ça dit tout comme on a dit pas. Dollar est à 20 000 francs. 10 dollars ça vaut 20 000 francs. Imaginez comment ça va vivre. Toyo ça la marche pour eux. On a pensé à réforme et à CENI. Réforme, il y a CENI. Au cassette, les Congolais debout. Voilà. C'est ça que non, les Congolais au CPLA, comment ils liboso, to longi yango. Pour ça, à cause de la licitude, nous continuons à deuxième combat. Il faut ça la audit, car quand on est va réformer ces niveaux pour que tous en élection crédible en 2023. C'est bien que nous avons entériné nomination de Rosa Malonda. Dans mon gouvernement, nous avons une mission déjà pour le moment. C'est pour le monde, nous avons une mission de nomination de Rosa Malonda. Parce que là, on a continué dans le système de la corruption à corrompre. Avant que le Parlement présent va entériner. Dans le bon gouvernement, on va continuer le monde. tomoni awa marche ezalaki marche ya liberté ti na paye du peuple epai wapi mibeko oyo makambo oyo bino bokomarche esalamaki mpo kodepose memorandum na bino bosuki apres tosuki awa mpo tolobaki tosalaka makambo engebene na bakonzi ya ekolo na collaboration na polise tosololi na ntongo na bakambi tomoni ete distance oyo tosali oyo tozalaki koloba mpe ekomi likambo ezali ata tosuki awa mokili eyoki nini toliki na yango lelo tomoni bope na dispositif ya sécurité tosuka awa topesa message na biso eza simple toyokaki mokonzi ya ekolo aboyi kondima ndenge batiaki Ronsard Malonda na ndenge ya Buluyeki tosepeli na yango kasi eza kaka wana te tina totambolaki totamboli biso tolingi seni moko ya malonga ezala seni te oyo ememaki kanyaka na mobulu ndenge mbala ya liboso na yango ifo mibeko ya seni
babongola yango tolingi suseni te bamembre bakendaka na bango na baréunion na autorité morale to baza kosala baréunion na famille moko politique baza kopesa bastratégie ndenge nini bakolonga élection tolingi toyoka rapport ya seni ya Corneille Nangaa ndenge article 52 ya loi organique elobaki mpe baaudite yango na cour des comptes mpo toyokaka nyonso bakanyaka oyo elekaki bazwaki sanction na baaméricain mpona makambo etali machine ya vote mpe tolobaki balongola mibeko oyo eza kozongisa magistrature na kati ya maboka bayi politique mpo banyongaka bato bango soki basali mbeba balandamaka te nyonso wana esali ete tolingi esalama yambo ete tolo bapenda tokomi na seni moko ya malonga lokola balongoli makambo ya malonda likambo esili te tozongi nde place makambo ebandaki sikoyo totia makambo nyonso na pole na alima nyonso tu ekende banda ebandeli tisuka mpe babongolo mibeko ya seni mpo yango nde ekosala tokende na makolami ya solo boyebi bato nyonso bayaki na makambo ya CLC mingi batikali kobomama bakufuti na banda kwa nzambe ezalaki mpona yo na ngai tozonga polomi ya malonga tokokisi kolinga te oyo ebandaki ebebisaki na 2018 ebandela lisusu biso tozalaka na concours te tozali nde na oyo tozoloba soki eza na mutuya verité eza na besoin ya nombre te eza kaka tikalaka verité oyo toza koluka biso ezali nde mbela na biso eyokama ntango topesaka mbela oyebi tobandaka bamarche tolobi kaniaka ezokota na mboka makambo ya 15 millions tozalaka mingi te mingi mpe basekaki biso kasi soki bayokaka biso ntango wana nde lelo procès 100 jours elingai kosalama te tosalaka mbela basekaka biso tolobi tolingi so bajuge ya kaniaka te tala mobulu ekoti na cour constitutionnelle soki bayokaka biso ntango wana olie baseka biso nde lelo tokoti na mobulu yeke ekoti na cour constitutionnelle nde lelo mpe totelemi tolobi bato bawa bato babomama ntina bandako ya nzambe mpona moponami ya malonga esalama ntango ekei na bosoto esalamaki na 2018 bomoni instabilité eza kokota na mboka tokokende liboso te tozakaka koyunga na esika moko nde yango na lelo mpe totelemi esili te tokobandela lisusu soki mbela oyo topesi eyokami te nyonso tu wana j'en appelle na sens ya responsabilité lelo bato bakotambola mikolo nyonso parce que il y a quelques-uns, il y a papa Nabiso, les hommes de Dieu, qui ont pris la décision d'hypothéquer l'avenir de tout un pays parce que Bango Balobi Bazaki n'a pas sa carburant. Là, ça ne va pas, non? Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, Pasteur Sonika Fouta Lobitin, Cardinal Ambongo, Yenda Lobaki, Kasayante Azalawan. Est-ce que Biloko Wan, Ekobim? Ekobima na munoko ya mutu surtout un homme de Dieu na niveau owan toko kita na makambu ya oyo mutu ekoloboy oyo mutu ekoloboy nanga na habité mais sinon tout est vanité tozo suki sawana pona lelo masolona député nyonso toko sala opération pesa moninga sourire prime surtout. Une prière sans action, nulle. Une politique sans l'amour des autres, sans l'homme au centre, nulle. Et ça a démagogie. Toko c'est la pona levé à état d'urgence. Mais j'insiste encore, bande konanga. Soki to kebite toko commettre une erreur monumentale, oyo toko souffrir bisomoko. Toko est le premier pays au monde, depuis que la pandémie a commencé, où Toko levé état d'urgence. J'ai proposé qu'il y a allègement des mesures. Parce que la maladie est allée. La Chine, là où la maladie a commencé, il masque. Et beaucoup de pays ont été bloqués. Je vous ai dit entre autres les États-Unis, l'Allemagne, ainsi de suite. Donc, baza bloqué pour nani parce que baza estimé que malade ou ane kozongo. Californie, les gouverneurs, atikaki, après les va renforcer mesures. Biso tozana mbongo nini, tozana capacité nini, ya kebo lever état d'urgence. Il fallait alléger les mesures. Batu baza possibilité à voyager, batu baza possibilité à travailler, bao baza libanda bazonga. Baza bloqué na Kinshasa bakende ainsi de suite mais cause de décision nena koyo kabanake aux propositions de loi portant l'éveil à mettant fin à état d'urgence selon quelle loi
Loi nini? Il n'y a pas de loi qui prévoit ça. Tozo zel, ba invité biso. Mais ceux qui toquent na nenga sentiment, même sur le chef de l'État, ceux qui a l'andika kanenge, notre président Alobaki, c'est la dernière prorogation. Sur base de quoi? Ceux qui a l'andiango basali, toko déplorer parce que aucun pays n'accepte. On ne va pas nous accepter facilement pour na ba visa. Et toko banda ko se plaindra. Pendant que les gens sont en train de bien gérer la pandémie et pas na bango, ko gerango malamu, biso tozo ken na ba sentiment yake, allez to lever état d'urgence, donc rien n'existe. Totikali nengwana, comme conséquence, on va nous sanctionner avec vous ici. On va nous sanctionner. Boko banda okotisi passeport, bapesi visa te, okotisi, ainsi de suite. Même ceux qui ont mboka mususu, mais tant que okozala na passeport congolais, tokozwa une difficulté. Et je l'ai dit. Voilà bande konangai, nasuki sawana pona lilo, masolona de pité. Ezalaki ndengwana bomoni, ce qu'a été la marche, il y a comité laïque, il y a coordination lilo, ndenge le kaki, tokozonge la lobby, sur la même chaîne, même heure. Mais bobo sanate, ndenge na ebsa kibino, ozana posa ya kosomba eloko na Dubai. Benga Madame Mariam. Ozana eloko ya komimisa. JFM service, na bamboka, o totange la kabino, JFM service, ozana poto, benga JFM service, ozaso ki na mboka nini, tunaye, koli na yo bakome mango, facile. Même en cas de problème, mwana mobali wana nazo problème te. Ayeba kandenge nini akobongisa. Mais na Dubai, oko commander eloko na musika, tout ce que vous pouvez avoir besoin. Na Dubai bako sombela yo, batielio, oye kozwa na Kinshasa na limité ao. À travers JFM service, okozwa Madame Mariam, pona ba commande na bino, masolo na de pité. Ozana posa ya biloko ya ko imprimer so kindenge nini. Tozana mutu makasi ya na Turquie. John Connection. Tout ce que vous voyez à Tokomi Wapi, c'est John Connection. La touche de l'expert. Il faut qu'on reconnaisse bande konayo, ceux qui va kosala quelque chose. Merci beaucoup. Bisika nyon so bozwami, botika la branché plus 243 998 311 332. Kalamini te ba nomination mususu. Un nommé général de brigade. Merci bande konanga, mais bisika bozwami bozala na bomoko omoni ne konayo kongola ko kende liboso soutenir ye botik esprit à détruire bat. Mais j'insiste encore. Soti Martin et Kanda a confié likolo ya kozanga mbongo $10 000 pour que a se faire soigner et que vous préparez maintenant les honneurs pour na kukundaye. En tout cas, bana hésite pas. Merci, tout le monde.